ndesika na prononcer ki malo na le biboye à partir ya lelo na modir FCC na telemateur na bakisi lisusu lelo mutu akoya po abongisa FCC ala kama mabe mutu akoya po abongisa FCC ala kama mabe eza groupement moko ekolimwa un père kutu bien ya kolimwa ndenga bakomi biteni wana 2021 Congo ezali ko redémarrer le grand Congo dirigé par des petits pays. Ça fait mal même. Les attentes passées 22 ans. Il y a à toi ne besoin poser le collège. C'est fini. C'est fini. Dieu merci. Ces pays awa ceux qui basami so des bateaux en avion ok sikoyo na Hollande ok ko sala ka chome nyonso kikaya oya tutaki que le pire ils ont l'enlevé ka kumono lelo akomi ko lelo bolimbo kanga okanga autorité morale na yebisa oleli on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Ce qu'on y a leli l'air ngai na bimi prison na telemiao na telemakiao ndesika na prononcer ki malo na le biboye à partir ya lelo na modir FCC na telemateur na modir bango bakopanzana ekokufa awa na tongo moko na bango lobike certainement tu es diabolique nazana message wana telelo folie ezo sala yo FCC epanzana lelo na luke na telefone bande kuna ngai na banza zo mona ngai ata lungo kuna ulingo tuna ngai lelo to solo ba FCC epanzana te 4 musoso azwe renaissance lobi kanga munoko ole ya FCC renaissance FCC Kabila pas renaissance puisque combat renaissance l'état congolais yebi to verrouiller yango mutokozo yango te okote ke loko renaissance te ce que ça autorisation te ne c'est pardon kokote combat renaissance na makamna bilate combat renaissance c'est déjà ya équipe parti politique mokota ko latango même un groupement FCC renaissance FCC Kabila donc na li côté sonini maloba na loba kiawa Bible soba que le Seigneur a accompagné leurs paroles Yoshua mwana na nunu atelemi na Jericho alobike mu dans le kili Jericho mabe mutu akoya po bongisa Jericho ala kama mabe mutu akoya po na kotonga Jericho asemini ala kama mabe sur place nzamba ko kisima no bana ye yeli abetela ye bila kel mabe la ndie mwana kufi na bakisi lisusu lelo mutu akoya po bongisa FCC ala kama mabe mtoko ya po abongisa FCC ala kama mabe eza groupement moko ekolimwa un père kutu bien ya kolimwa
Denga ba komi biteni wan. Même Samuel a annoncé Saoul. Bukunzi na yo esili Saoul akangete. Bondela nzamba tika ngai. Azaki na manzaka chemise ya Saoul ya Samuel epasuki. Nzamba yebiseke ndenge chemise ne pasuki. Bukunzi na ye epasuki biteni. Ngape na yebiseki bango. Lokolo boko tsinga boloko bozoko ta boloko bino nyonso. Boko ta boloko. Bango nyonso bazoko ta boloko. Est-ce que zolanda maloba na zolo? Na kotuna bino lisusu. Lelo na bakisi baloba mibale. Mutu akotene mpo abongisa FCC alaka mabe. FCC bakokanga bango nyonso. Bakubande kubomba na bombana. Azana kisensu bakeba kangile na kisensu. Pona nini? CPI azofongo na babiro na yao. Eza makambi yao babengi se na septe awa. CPI awa. Soki basami sao ndeba cho na avion oke sikoyo na Holanda oke kusala ka chome nyonso ao. Nyonso. Kikaya oya tutaki que le pire ils ont l'enlevé kakumoni. Les lois comme les aucune autorité morale. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Ce qu'on y a leli, maloba l'homme déjà sobimisa et ça l'a qu'un fait. 2021 Congo et Zéli qu'on redémarrer. Sans influence, il y a tout le monde qui le grand Congo dirigé par des petits pays, Rwanda, Burundi et tout ça, na Ouganda. Ça fait mal, mais bon. Les attentes ont passé 22 ans. Il y a c'est fini. C'est fini. Dieu merci. Même yoko konsatata moi c'est fini. Santé na yoko songa santé de paix. To bundi pona mboka tozo bunde sko pona yo. Zambo ya accordé Congo démocratique délivrance. Azo kitsamutina ndakuna yo. Ce n'était pas facile mes frères et sœurs. Il y a besoin d'une armée dominée par les étrangers. La police est dominée par les étrangers. Dans le secteur, il y a commerce, tout pris en otage. Pris en otage. Autozone, on a besoin de 100, 50, 100, 150. Nicolas Nyos. Vous avez un repos au Rwanda, Bayo, Bokende, Naba force Boyaki na Mojabolik, Bokende. Congo démocratique est comme Moupépé. Moupépé a kimia ici, beaucoup zonge le commerce, beaucoup zonge la makamone bino, vous savez qu'on sera à l'aise. Bande de voleurs et de criminels. Surtout criminels économiques.